s'est fortifié de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Nana troublé au mon amour. Mbote balandinyo surtout ya Diamant Noir TV. Merci Nenge Bozala wana lelo toza moko ya le tozali le 6 août 2018. Toza toujours mitema likolo pona makambozo leka na mboka na biso Congo démocratique. Wana binono sobozwami na mokili mobimba esika nyonso oyo bolandaka Diamant Noir batu ya bamboka nyonso na Kivu na ba Congo partout na monde entier batu ba Canada bovandi bozwe ba message za nini Diamant Noir ayeli biso lelo. Mais lika moko toza nango tozobenga Francis Kalombo ye oaza kuna baza lelo na journal lelo baza na Zambie. Aibisa biso pourquoi bango bazokota te po bakota na Congo apesa biso nyonso to oyo bango babongisi bozala penza wana ngana zaka wana mosali na bino pona pesa bino information na temps réel. Merci, à tout à l'heure. Tobengaye elongo biso nyonso. Allô, bonjour honorable Francis Kalombo. Oui. Oui, bonjour. Diamant Noir. Oui, merci honorable Tobengio vraiment bango. Oui, Tobengio na moi lombangu parce que boza pena na mboka ya guerre donc yo kei pona musala na tuni na santé boni ça va bino so Moïse Katumbi boni moral na bino. En tout cas santé ça va moral na biso pesa bien tous ba guerrier tous ba combattant et bi que si bana biso peuple congolais a en appui donc voilà pourquoi tous toujours kobunda et tous na confiance na peuple congolais. Ben siko tonito ye ba bino bozawa puis parce que toyoka ki déjà tolanda ki ba commentaire mususu lobby lelo to komi les 7 non lelo les 7 lobby les 8 lelo les 6 pardon j'ai dit des bêtises lelo les 6 lobby les 7 to quelqu'un a 2 jours au rôle bana biso nini parce que non nous bokotité ezandengeni malobe pana. En tout cas, parce que l'élection est le 23 décembre, donc nous avons 6 mois. Mutu akanisala ke sai mutu na kufite ko lubate ke bakundi ete ko katsate ke esili pona mutu wana toza mibali tozo bunda tolingi bozala na confiance tolingi to continuer bitumba ezate ke loko mutu moko alali aloti ndoto ala muki alobi mutu ngana lingi ete oyo lingi sala na Congo lelo eza sur élection te parce que Kabila lingi yé moko pona ba adversaire na ye batanda oya lingi amoni ke ba batu na ye aboni atabango et puis ye moko azopona ba électeur et ba machine à voter et remplacer biso ba congolais pe pona bato ya kolika alors c'est biso pe ka kibolole na biso tolobi ke totike la eka aboye totie buzo ba liboso non tototia maele liboso totelemela yango amo biso totelemeli bako donc baboyi tokota tozo continuer kobunda tobosala te ke Congo eza pe kaka na kati ya mokili. Et la minute yo, tout ça, tout le peuple congolais à l'interne. Par exemple, la réalité, en tout cas, tout ça, dans mes collègues, il y a toujours continuer pour continuer pour faire la pression de manière à ce que la candidature de Moïse est là. Tout ça, on a besoin les 8, même les 8, même les 9, même les 20. Problème est mais Moïse Katumbi est candidat à la candidat parce que ne pas accepter arbitrairement sa candidature et vous allez toujours cautionner forfaiture Mokoboye et alors même par opposant mon sous n'a pas congolais ni on saute pas a besoin pour la candidat parce que qu'on dit bah voter pas pâté Kabila kokite que lelo a exclure Moïse n'a n'est pas gomi partout n'a bilo Dieu ça la pour Atika soit Félix soit Bemba soit Kamere soit Atamutombo Atamakengo ata n'importe qui a gagné l'élection pour pas la tata moi si d'ailleurs ba na banoko na ye. Donc il faut tous la réaliste so asali bomo ezapo ana besoin tika na pouvoir ana besoin ya zala pour mutu ya zo banga ezala na Moïse pa yebike na Moïse a une capacité à gagner même alinga tricher kosimba. Merci, mais parce que yo kanisi ke ndenge atiki Jean-Pierre Bemba Kota et Moïse Katumbi à kotate biso aba peuple congolais batunyo surtout pour ngana za molobeli na bango bazo kanisa ke eza jeune abino comme bosola bien yango bibosa na bongo après si mabo bongisa po bino bokota na bino na facilité nyos. Bon, affaire eza ba congolais bali kota la kako
eza na logique te vraiment wana c'est trop bas, c'est trop bas. Eza na tina monte ya kanisa bon poser Kabila linaki et à la G mbele elo nezangi la ligne ya Sabino Moïse Katumbi ana besoin de la G na Kabila la qui populaire même dans la gouverneur donc c'est Kabila qui a besoin de la G na Moïse mais les atiki à la terre gouverneur la qui populaire et puis à la dauphin na yé ba ça la neti poutine. C'est parce que Bayo Kanati, parce que Kabila comment il faut violer Bibeko, parce que et si matin il y a bon le loi il y a pas la fait parce que souvent qu'il y a une opposition même comme populaire. Non, Moïse était populaire même en état dans la majorité. Oui, il y a Moïse. Donc c'est là le raisonnement on va faire la bâche pour n'avoir aboutir dans quoi. Déjà on refusé la poste ministérielle. Puis nous beaucoup là il va tenir dans la main on va pas pouvoir ministre. Et vous allez battre Bello Baza si Moïse Katumbi. L'image qu'on l'a ministre, la mission tout le monde est siège de la députée. Non, le problème n'est pas là, c'est que la question est à voyer parce que toujours mené combat. Et puis, on a le monde à cacher, quand on est comme des âgés, on a mis. Donc, c'est ça comme coup de ressort à l'âgé, c'est pour ça que tu as dit comme âgé, mais le Moïse a accueilli, mais Moïse on n'a pas déposé candidature, et toujours ça là, pour utiliser la voix, ni on s'en est, moi, le message d'ailleurs. Tout ça va sous les jeunes alliés, SADC les alliés, CIB les alliés, l'Union africaine les alliés, Nations Unies les alliés, pour saisir l'instance d'union sur voilà. De manière à ce que, par la Kabila, que l'élection fait dans la inclusive. Et Kabila ne peut pas choisir par candidat où il y a Moïse, Azana, et l'eau comme on pourquoi empêcher les lots Azana candidat. Il y a un moment où il y a ligne qui pas déposer candidature. Et pourtant, tout le monde va kende. Donc, candidat, on va se battre pour les Moïse, c'est ça. Ce qui est un complot, on dit que Moïse a payé un sale. Parce que l'eau n'y a pas gagné, ceux qui vont boyer à côté. Et l'eau n'y a pas gagné, ceux qui vont saler l'eau. Il n'y a pas gagné, il n'y a gagné ni. Pour nous, toi, voter Jean-Pierre Bemba, voter Jean-Pierre Bemba. On a dit, oh, Moïse a salé qui a dit, voter Moïse, voter Moïse. On a dit, voter Moutakabila, voter Moutakabila. Et pour les amis, pour toi, la capacité à vous convaincre, ce n'est pas parce que Kabila Sali a pris Moïse à côté, mais si Moïse le coup, mais si succès. Non, rien de là. Nous nous partons contre une dictature. Nous nous partons contre un principe. L'arbitraire n'a jamais développé une nation. L'arbitraire ne va jamais développer le Congo. Et nous voulons un état de droit. C'est seulement dans un état de droit que nous pouvons Kotambola. La colonisation de New Kwamaki. Dictature de New Kwamaki. Tout connaît ce qu'on dit la dictature, moi, mais Kabila. Et j'ai dit non. Parce que ceux qui te disent que la dictature, ça se fera sans nous. Merci wana tozio penda à pied levé Léona Tongo tolinga ki tozwa quand même message mais tolingi to basiko ceux qui au cas où bango basilisi ba dépôt na bango ba nyonso ba déposer parce que le bi tozana na 6 mois et 4 mois mais biso tozana date o ya les 8 bino borosa ndenge nini po bozwa toujours moyen ya déposer parce que date limite eza les 8 après 2 jours mais yo le bi ke boza toujours na moyen na ba moyen ni borosa na minduki to na ndenge ni borosa po bo déposer toujours. Nalobi na yo ke peuple aza mundu lisasi koleka minduki oyo balala maboko donc tokanisi ke peuple congolais comprendre oyo Kabila alingi asala il faut bato tu baboya yango meme ya te ke oyo olingi Moïse te tosengi bato nyonso tobabisa d'ailleurs l'unanimité existaka te partout au monde même na paradis nalobaka ombala na bara même pa nzambe l'unanimité alaki te mpo satan aza fruit ya eloko wana ya koboya bato tu baloba langue moko me ngai nangi na explike yo ke tozala serein ndimate ke to ba expliquer batou ale bino pe bulubi bo to ki bozo bima yango to kongola dimi yango te na kata mboka donc muta on dit maman azate et nous allons user par moyen nyonso ou pour les pesa abiso par moyen nyonso constitution na biso zo pesa biso article parce que article 64 zo pesa biso ba droit ya ko barrer route na mutu nyonso alinga gérer à la dictature na mboka donc nous allons utiliser ça par tous les moyens et nous ferons en sorte que candidature à Moïse est non seulement Moïse, il faut tout arbitraire, c'est-à-dire Moutou Alinga la candidat, il faut faire la candidat. Parce que qui vous dit qu'il y a déjà permis de regarder, on peut m'y voir dans ma boucle, mais vous savez, on a des autres qui pour éviter les autres qui dans le il faut tout prendre le bon arbitraire. Déjà, qu'il y a la question, il y a principe. Tout le monde dit ma principe, c'est que Kabila a imposé nos candidats, a imposé nos machines à voter, peut-être que Kabila a beaucoup de choses à commettre pour mettre aux abayuma. Tout ça, 80 millions pour la Moutoumoko, tout va tout mettre à l'aise, tout faire du poids, c'est Minduki, va tchao tchesku, va y a Minduki Koleka. Va te payer, va y a Minduki Koleka. La Burkina Faso, presque comparé à la Guinée, on a Koleka. Problème, ni tout ça, non. Non, à un moment donné, peuple congolais vous a conscience que
là bazo me maye eza ya ngote à côté lema et moi j'ai confiance dans le peuple na biso dans la confiance parce que nous a gagné na bitumba c'est parce que le peuple a goya na mobutu ke ba marcher à sérieux mais nous sommes taqués na ndenge na ye et je crois que mbaro le peuple a déterminé ceux qui kabila boye l'élection sala mama là mbaro benga na la population. Mais population bengana population za toujours sima ya roki na malembe na ba marche na banzela ya ba marche na nzela ndenge papa musengo alobaki ba nyonso baki na malembe mais bino bato bazo compter sur bino ba congolais o baza compter sur Moïse basala nini bazela nini au cas où Kabila andimité et continue toujours ndengwa na maloba na biso tozo tuna question parce que bato bazo lela toujours pona yango mite meza likolo au cas où Kabila atikité bino brosala nini. Merci Kabila activité autour aussi la population dans l'article 64 non pas pour la Moïse mais pour la principe voilà il y a la libre mboka na biso la mboka moko libre au montali ou à la candidat Azali et pas permettre que peuple congolais a pour la bateau ya lingi et non bateau Kabila lingi pour peuple a pour na c'est ça la différence pour peuple au bunda pour la Moïse Katumbi da bunda pour la ye abiboti kabatunya so batia ba candidature et le gars il a retourné à monter on a la lingi la monique il y a des moutons la lingi à quoi voilà candidat c'est tout ce que le peuple a fait alors ne pas admettre que peuple a ça la choix et vous allez arbitrer donc peuple a bon dit donc voilà pourquoi revendication là pour faire peuple ça pour la Moïse Katumbi mais bon pour la principe état des droits bon parce que au Kabila a imposé puis sur auto lingi en côté les Moïse l'obé comme Georges l'obé comme Makengo l'obé comme Makiadi l'obé comme Mutombo donc il faut n'importe quel biso bino pour aller ici là alors c'est toi admettre un mot lelo pour admettre un mot sulobi donc tout le malade Kabila on peut ça lipo côté to ko pesi a ko union son to mo mekei donc to boya lo ko na yake ça pesi. Merci honorable Francis Kalombo Kombo etikali toujours toyebike yo pour koto za mona mboka mais tolinto le bamaloba suka yo o lobi na ba peuple congolais eza nini poto suki sana biso totika yo. OK, merci beaucoup. Merci na binus bolanda ki biso ndeto lobaka bobo sana kate bo s'abonner mingi na Diamant Noir pona kozwa kaka ba information ndenge toloba ki boti kolanda Francis Kalombo ndinga expliquer tout ezaki vraiment très clair tozaka wana tokoluka surtout luka ba information lobby ezana le 7 il y a lobby qui bazana na 4 mois donc mikolezana ne belé poto comme le 23 décembre mais biso to bi lobby le 7 et le 8 pour ba clôturer ba dépôt ya batou meto landa bango to biki bana mboka bazakuna batunos bazobunda pona mboka biso pena musika toza tozozanga te ko sala musala pona biso nyo surtout ba peuple congolais merci na o nyo surtout bolinga na linga kina lobelo ko moko bandiko o balandaka Diamant Noir tango to sala musala ezaka po bino bozo ba information vraiment merci na ba o ba bengaka pona ko soutenir musala na ba o balinganga na ba o balinganga te na pesi bino bambote belé bo s'abonner et bo sanate ko activer cloche tango monsieur Koti pour bozwa yango mbala moko. Merci na bino surtout à très bientôt. Bye. Gisele Umba Gisele Umba Nakolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba diama